tosamba. Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wase yo untwadi wa ngitata mwanda wa velela bika wakwa masikilanga munaitotuka kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen. O kombo ya tata ya mwana pitata mulimo santo. Lelo tozali na date ya le 3 juillet l'an 2025. Oyo tozali kokanisa milulu na biso ya le 2 juillet. Mai malekaka na mama Kimbavita na 1706 pe na mama Kinzembo kuna na Boma na 1926. Lobi totonda kina makambo mingi pambate ezalinde mukolo ya kokanisa le 2 juillet. Ndenge tata mulimo santo na nzoto ya papa Simon Kimbangu Kyangani azali kosala biso tango nyonso rappel na likambo oyo etali tata Simon Kimbangu oyo azali oyo nkolo Yesu apesaka elaka ete akozonga epai ya tata kosenga epai ya tata ete apesa musungi mususu oye akosala makamusi musungi wana ye akosala makamusi o kolo Yesu asalaki te. Biso tozali bana na mapamboli pamba te batata balobi ete likambo nyonso ekoyela bino bokanisa na kala esalamaki ndenge nini, oyo babikaka ndenge nini, oyo bakweyaki na etumbu tina nini bakweyelaki na etumbu. Yango nde bazali korepetele biso nyonso na tango nyonso na papa directeur ya école biblique eke biso tokokani lokola bana Israel esika bana Israel babebisaka malamu biso tobongisa. Yango papa Simon Kimbangu ayaki tenge nkolo Yesu ayaka abutamaki na papa Joseph na mama Maria. Kasi yambo nkolo Yesu akoka kubotama basakoli balekaka liboso oyo Yohane alobi ete nga kutu na kokoka kofongola basinga ya sapatu na ye te. Nkolo Yesu ye moko nkolo Yesu alobi ete oyo wana koya kosala makamsi oyo ngana nasalaki te, oyo sakomalaki pa ya mama Kimbavita kuna na Angola na Kulumbimbi oyo tozali kozela. Mama Kimbavita bandaki kosalisa
na kombo ya nkolo Yesu. Kasi ayebaki ete yembwe ntakosakola boye ya Papa Simon Kimbangu. Yango lelo tomoni bandeko na biso ya Angola na Bas-Fleuve fête ya le 2 juillet ezali nde ya biso. Tomonaki lobi soki tozali kosimba mabele pe elongi na ndenge kutime kozalaka mpona koloba ete oyo batikaka biso na likambo oyo na nzela ya liwa bayokela biso pe bafongolela biso po ete tozwa kimia. Yango Tata Simon Kimbangu ayaki mpona kopesa kimia na mokili mobimba pe asangisa mabota nyonso. Yango na bilaka nyonso wana ndenge Papa Simon Kimbangu Nkiangani aza koloba na biso ete toyebi ete bilaka ezali ya kala, kasi sikoyo nde elingi ekokana. Awa elingi ekokana biso nyonso, mwana na mwana oyo abengami mwana Tata Simon Kimbangu, tozonga na esika na biso ya liboso. Kozonga na esika ya liboso koloba ete totika mabe oyo banzela ya mabe tokotaki, totika yango tozonga esika bakoko, esika baboti batata na bamama batikaki biso. Yango tokosenga nzembo muke oyo banzembo tokoyembisaka mingi ezali banzembo oyemba maka na 1921 bilaka pe na 1956 wana toyokaka ke bolingo ya 56 ezali nde bilaka. Yango tokosenga na Papa Saidi aleka liboso, kasi ndenge azali koya faki leta nzembo totonda Nzambe, sanzola Nzambe. Haleluya. Ye alingi biso mingi soki totali bankoko ndenge etumba ezalaki makasi, kasi batikaki te. Alobi ke liwa ezali tokowa malamu tokufa faki.
bilaka ebelemi oyo bakoko baza koyebisa biso boye soki bomoni boye bakete likamtango ya kosepela ekoki apapa batongi temple balobi totonga Yerusalem ndako mintinu tomoni yango résidence tata mokonzi akule tomoni papa batiki biso balobi ete totiki bino botonga Yerusalem oyo likambo munene batiki na pa ya papa Simon Kimbangu Kiangani botongi Yerusalem papa Mfumo Mbanza papa de alunga na Kiangani ye mutabandaki na nkendolo ya ngwana nani atongi papa Simon Kimbangu Kiangani banda ku ebele oyo eza kotongama azali kokabula na ba mouvement na ba groupe na ba groupe nyonso wana mpona botongi Yerusalem mise ya ngwana tomoni yango sikoyo alobi totonga memorial koloba ete ba famille nyonso na bota nyonso oyo bakufeli na kombo tata Molimo Santu na kombo tata Simon Kimbangu base retrouver kuna na kati na memorial toyebi ndenge ezali kolakisa biso botongi Yerusalem penano esili te azali komemela biso kaka misala nyonso ndenge batata batikilaki ye programme yango tembo uti koyemba fakitolandi yango malamu ndenge toyemba kaumbe na munoko toyebi malamu tobatela kaka mibeko tobatela mibeko bakoko batata ye mutata Simon Kimbangu atikili biso mibeko yango nde kolongisa biso tembo oyo nazosenga epai ya papa Saidi eza na Kikongo yo moko kolimbo ngola na ngala elingi koloba nini koloba ete biso bana bankole Angola ba fleuve lobi ndenge tata Molimo Santu na ntuta papa de angenda aloba ekete kozala témoin ya mutu ezampasi kasi oyo ya tata Nzambe kobomba ta likambo moko te nzembo eza na Kikongo tilulu twasilwa donc bilaka oyo balakaki biso na bankoko elingi kokokana kasi oyo bakotosa na bilaka wana na kati na mibeko nde bango bakolonga soki totosi te wana tokokoma na lukunya moko ya mabe oyo kosala ete olinga kokwesa na ba oyo balongi na bango yo si olonga kinayo sala attention na esika wana papa Saidi topesi yo zela oyemba tembo wana pe olimbola ngona lingana. Merci na kombo ya tata mwana tata Molimo Santu papa conseiller spécial conseiller direct ya tata Molimo Santu sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani envoyé spécial en colonna biso Yesu Kristo na pesi yo merci mingi ndengo pesi nga maloba ezali nzembo ya Kikongo na koyemba na Kikongo pe na kolimbola na lingala ntilu twa silwa sezilungana kiese kinakala kwa bakubama
kuna nkembwa tata sebekoteswa dibundu dia mfumu sedikembeswa nzilulu twasilwa sezilungana kiese kinakala kwa bakubama kuna nkembwa tata sebekoteswa dibundu dia mfumu sedikembeswa kuna zulu kwena kiese kya kingi nkungamye nako kwena Yesu kuna zulu kwena nkundi wa mpwenya yandi Imanuele kuna zulu kwena kiese kya kingi nkungamye nako kwena Yesu kuna zulu kwena nkundi wa mpwenya yandi Imanuele enge yenkundi ngakuwanga kwe embokolo ya ntumwa kuna nkembwani wetizenga lumbu muvingilanga nge evitu sedizikwa kuna kotako evitu sedizikwa kuna kotako enge yenkundi ngakuwanga kwe embokolo ya ntumwa kuna nkembwandi wetizenga lumbu muvingilanga nge evitu sedizikwa kuna kotako muna moko mani nkanda wena moa nkumbu za basolwa ketibokela kamba nkumbu ako yasona menemo kamba nkumbu ako yasona menemo voka bwako yimuzuwila yo muna moko mandi nkanda wenamo nkumbu za basolwa ketibokela kamba nkumbu aku yasona menemo voka bwako yimuzuwilawo tata talabonso twakiyekola munalanda ntumwaku yiwafilisa utuvana mpeve mukutusyamisa pasipo twanunga na tiye mbanino tata talabonso twakiyekola munalanda ntumwaku yiwafilisa utuvana mpeve mukutusyamisa mpasipo twanunga na tiye mbanino kuna zulu kwena kiese kya kingi nkungamye nako kwena Yesu kuna zulu kwena nkundi wa mpwenya yandi Imanuele kuna zulu kwena kiese kya kingi nkungamye nako kwena Yesu kuna zulu kwena nkundi wa mpwenya yandi Imanuele nalingala elinkolo baboye bilaka balakela kibiso bilingi kokokana bilaka balakela kibiso bilingi kokokana esengo ekozala na ba oyo babongami kuna na nkembo ya tata balingi kokotisama lingomba ya nkolo elingi kosepelisama lingomba ya nkolo elingi kosepelisama kuna na likolo esengo mingi ezali kuna
banzembo ezali kuna epai ezali Yesu mokonzi kuna na likolo moninga na biso ya petwa azali kuna yende Emmanuel. Eyo moninga ozali koyoka te. Yo moninga ozali koyoka te kobengama ya nkolo na nkembo na ye. Eyo moninga ozali koyoka te kobengama ya nkolo na nkembo na ye. Azali kokata mikolo azali kokata mikolo pona kozela yo. Azali kokata mikolo pona kozela yo. Ekuke elingi kozipama okokota te. Na maboko na ye azali na mokanda. Bankombo ya baponami azali kobenga. Na maboko na ye azali na mokanda. Bankombo ya baponami azali kobenga. Yonde nkombo na yo ekomama. Yonde nkombo na yo ekomama. Soki te okoyokela yango kaka na lokito. Soki te okoyokela yango kaka na lokito. Yonde nkombo na yo ekomama. Soki te okoyokela yango kaka na lokito. Tata tala ndenge tomipesa pona kolanda ntumwa na yo otindaki. Pesa biso nguya ya molimo elendisa biso po ete tolonga kino suka. Tata conseiller spécial ya Tata Molimo Santu, mfuma mbanza, mfuma misiku, mtungisi a Yerusalemi, mvyengisi a Yerusalemi, na banzi, na yembi na kikongo ndengo senyi ngaipe na spike na lingala. Merci Papa Saidi. Okoki kozonga naye. Tsembo eza na 4 couplets. Ayembi na kikongo, alobi na kikongo, ba couple wana nyonso wana elobi nini. Ayembi yango pe na lingala. Biso nyonso tolandi na ba couple mine nyonso wana elobi nini. Malamu esosolisa biso ete ilaka elingi ekokana. Libundu lya ntumwa lingomba ya motindami sikisiki ezali nde lingomba oyo ya Tata Simon Kimbangu oyo biso nyonso batata balobi ete biso nyonso oyo tobengami bakimbangiste elobi ete tozali bana ya Tata Simon Kimbangu mpe bana ya Mama Mwilu. Tozala bana ya botosi totosa mibeko.
toyoki na couple mosusu alobi biso tomipesi solo yango ezokomona na eke soki tata molimo santu papa Simoki Mbangu Kianga na lobi oyo ye alobi biso nyonso torandi kasi na mokolo na suka toyoki ete mokanda aza nango na maboko buku soki alobi ete tala na buku wana eske kombo na yo ekomama kokomama wana nde yango batata balobaki ete na kati na bolingo mibeko misala bakotalela yo wana soko kokisi makambo nyonso misato wana ebaka ete kombo na yo ekokomama kuna soki okomi kuna bakozongaka lisusu te lokola asalaki erreur akuna barepesage ezalaka susu te nazonga nakende kobongama soko okekeka yango papa Mfuma Mbanza papa Dialunga na bandaki koloba ete kuntya nthangu kwa kusaluluwanga kuna zulu nsendo kakatukula tambulaka awa na mokili nde tokosalelaka mosala ya tata Nzambe na solo ndenge tata Molimo Santu papa Simoki Mbangu Kianga atia yango na nzembo na liboso kuna na likolo lifuti kaka ndenge osalelaki na mokili nde bakopesa lifuti ntango nde yango bana nkoli comité mixte Angola bas fleuve tozima tei mingi tokolanda programme oyo tata mokonzi abule papa Simoki Mbangu Kianga napesi biso tokobanda na Ntsintsani soki tobimi libanda bahonneur nyonso soki esili badefile soki esili tokobanda na Ntsintsani na biso 3000 francs mpe babimbi elekela oyo toye na yango bana nkole comité mixte Angola mpe bas fleuve biso nde tokobongisaka milulu ya lewishi toyebi ndenge tokobongisilaka yango toyebi ete toye moke kasi na moke wana bimbi elekela yango epesaka biso force yango tozali bana mapamboli tolandaki maloba papa Dengenda ya alobi ete awa tozali batemoin ya tata Molimo Santu do fo tozala na solo soko obombi likambo tata Molimo Santu e bato bayokeli yango mpasi yo moko ntango kokoma kuna tala mpasi oyo komona ntango yango tozala kaka na makasi koyoka tata Molimo Santu alingi nini ye makambo misato oyo etikelaki biso batata na kati na bolingo mibeko mpe misala onkombo tata mwana mpe tata Molimo Santu amen. Bika twakubikeno moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa sedieto muzola kwa seye mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela